Voilà, bonjour à tous les Abakouk, bonjour à tous les Gaulois, c'est Dorcas Bolokoko. Likez, partagez vos vidéos, abonnez-vous massivement. Si la Bissalou Mams Nabiso, après si Bilombote, à l'oubli bientôt, Bozo va filmer Yassika. Donc, d'ici, Toko ma. Vendredi ou samedi azoti la biso film ya sika oyo wapi ba personnage baza vraiment ebele ya makasi tozomoni ba Anse Luzolo to azongiseli biso pe Pierrot Ndombasi Omarika Bongo baza vraiment moi ebele oyo bazongi na film ya Toute Grâce tozwaki bango te mais cette fois-ci na film oyo ya sika oyo eza kobanda tokozwa vraiment bango bakozala wana tokozwa dati Azawana Linda, Boebi déjà Bagatbi, Baza vraiment, Ebele, Barosalawana, film oyo kozala vraiment les sous du meilleur. En tout cas, tous s'abonner, tous tia mayele, tous soutenir Sila Bissalou, tous soutenir Mams Nabiso, tous téléma les abakuke oye, batutu balingara Sila, tous téléma, tous soutenir Sila Bissalou balobi. Ba film ya malamu eza koyaka parce que yazali ya mukolo akomaka koleka bango ya mukolo molakisi nzela asila ivoirienne eza pièce oyo etalama donc na niveau moko incroyable et puis mutu moko te aza kosala ba film comme Sila Bissalou. Pourquoi Sila Bissalou aza peut comprendre anglais batubele boyebite Sila Bissalou aza comprendre anglais parce que bientôt là azo sala biso film moko na ba Nigeria baza ebele yango esengaki apprendre anglais pour bazala en communication bien baloba même langue eza déjà signal on a signalé na bino babakouk. Partagez vidéo s'il vous plaît, likez vidéo, commentez, partagez, commentez. Je vous signale encore bientôt Sila Bissalou azosala film na ba Nigeria et kozala film écrit par Sila Bissalou yemoko. Non que ba Nigeria ba komi si la tournée té et kozala film écrit par Sila Bissalou a co-invité Barter Wana. Donc, ceux qui ba combo et bimi à Barter, je crois, na koya, pour annoncer bino ba combo et Barter aussi là, à ko sélectionner, ba ko tourner na bango na kin. Donc, un zambia sunga Mams Nabiso, après ça y est longue vie, après ça y est meilleure vie, a kende liboso, a avancer, idée na ye oyo e kende vraiment musika, a vraiment avancer. Parce que quand tourner na banirgeya ezali panangu bate yango ko benda susu binemi ebele baba kuki to telema tala ka Sila Bissalou tourner na banirgeya et puis za banirgeya mtu baza ko inviter ti mais yende aza ko inviter banirgeya na kin awa a loger bango na ba grand flat. Et puis, na rappelé que Sila Bissalou azo pesa les sous ba caché oyo ba comédien nyonso ba pesa kate et OK ba invito na film moko ozu $50 ba invito na film moko ozu $30 et za les sous bongo te Sila Bissalou amati si ba comédien oyo ba ka retourner na SB ba caché wana mati en tout cas faut za ka Sila ya mukolo so Sila te